notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Balandia Info 16 la pesi bino mbote esika kozali bino nyonso ba oyo komisana kozabiso na banda kuna biso balandia Info 16 esengo na biso ezali tango kozalaka etala biso pe bozo kosabone esalaka biso esengo makasi lelo ezali surprise bokotuna Mendeko Mwinga oyambeli biso nani lelo na yambeli bino Ngunza Chikeva mosepeli na poto esika kozali Ngunza Chikeva na ye tokosolola makambo ya bonzambe tokosolola makambo ya mokili tokosolola bayindo tokosolola kimbango voilà na ke kopesa ye mbote esika zali mbote Ngunza Chikeva mbote ndeko nangai merci na ndeko nyonso bazola na biso Info 16 et puis mbote vraiment na bana kongo nyonso na baafricain nyonso partout dans le monde na pesi bango mbote akomba nzambe to voilà papa Chikeva na moni uti banzela ebele na tukutana na lisolo la biso papa tozoyoka yo kimbango to bandana na kimbango mpona yo kimbango azali kimbango aza nzambe asali mokili mobimba oyo bino boyebaka te oyo babombela bino mais bango mpe mindele basambelaka kimbango. Je connais une famille en Belgique, baza italien, baza na ndako na bango na Belgique. Papa na bango bazali vivre à l'époque coloniale. Nana on va chercher chambre na photo na bango à Liputa. Où est sa jeunesse, à Liputa. Et puis à chaque fois il nous tapufi, bazora bébé na bango baye na na chambre, chef de famille na bango Saki. Avec ce qui manque, la musela bisomi. Babimi libanga pe limite de naza même na camarade na Limpiango yene kene mutani Limpiango na ngabuna so na Angola camarade nae grand frère nae azala yi formation pilotage na Belgique ta basi ici formation pilotage baninga ne mindele batuni robenga nani o na ba essaye ba basaka na maveme bandeko yi ala ci photo ya Jésus à Borja au ba Panamis masambe na Borja OP azali PD moi n'a pas Alexandre 6 première photo à Jésus. Alors mindele baseki bazizela to la tso mito biso le bon bon ba la tseki mbango la deuxième koza milimo nyonso akutela à 4 ans donc pour Matsavion faut bien kimbango pour Matsavion faut bien faut ça la nyonso et d'ailleurs plus encore kimbango batoko na so na sambe na fula mwana fula mbevu na mama qui babeta na sambe ya kimbango. Dans un moment de difficulté, on ne va jamais Zambé en Congo. On ne va jamais finir. Nous pouvons les avoir comme Zambé. Mais on va toujours Kimbango, Foulamouana, Foulamé, Voulia, Opixaboussou. Voilà, différence des années entre Zambé pour tous les noms, là, Kimbango. Différence des athées. Différence des athées. Zambé a innommable. Pour nommer, ce qu'on nomme Zambé au créer. L'acte de nomination, c'est l'acte de la création. C'est comme quand on dit la République démocratique du Congo a créé un bureau. On dit le salarié. On dit le caméraman. Parce que l'eau connu c'est ça dans la motivée. Un nom. Qu'on nomme et l'eau déjà créé pour faire exister. Il faut comprendre. Nommer c'est faire exister quelque chose. Et lorsque on dit là-bas la République démocratique du Congo a comme pour faire exister l'eau. Il y a un faire exister dans le programme scolaire. Surtout les Badou, des avocats qui a découvert la bouche des faits du Congo, c'est qu'il y a un moment où on va français, il y a un moment où on va là-bas, il y a un monument politique à Moka Bolanda Ramondé, il
ça la forme pour la politique et l'organisation société dans le modèle na bango. Voilà. Alors maintenant la zone na Kimbango. Nzambe azali na ba non manifesté, ba non ya Nzambe, yemo Nzambe a s'autonoma. S'autonomer permet à ce que mutu aye banzambe. Parce que le logo de ce ba na mokili a un nom. Alors pour y Nzambe, il faut y ba na ba manifestation na la manière dont il s'autonomer la vie na yo, la vie associée. Ako se manifeste, ako ko s'autonomer comme Nzambe a pour. Et ça la tina moko. Ako ba Kimbango, et ça la tina moko. Ako ba fideli moko, et ça la tina moko. Aweja nangila, et ça la tina moko. C'est comme les chrétiens disent attribut. Voilà, c'est ça. Sikoyo. Ako ba pe Kalunga, to ba pe Kimbango Kalunga. Siko Kimbango. Eza esprit oyo e possédaki nzoto ou bien eza la personne wana na corps na ena esprit yango moto epesi Kimbango. Nzambe aza esprit te. Nzambe aza créateur des esprits. Nzambe aza électricité. Ntango asotonomaka comme amwinda. Nzambe peut prendre plusieurs formes. Kimbango akolata ba forme ebele. Et d'ailleurs dans sa vie matérielle avec nous azali na ba forme ebele. Bakanga na forme mindele na maya. Avion na mindele na France Belgique. Bakomi mindele 14 na mutu mundu moko. Babi zo sa na sina na droite. Batali ya bamonike ezalaki ye. O elonga bimé na maya ese le différence aki na Lubumbashi. Ay bakangi ba meme na ndolo akute na papa ekutu. Ozomona. Donc Kimbango on a ta biloko ebele. D'ailleurs yo posa Kimbango. Ah. Mais oui. Mais non, oza Kimbango parce que Kimbango azali ancêtre ya liboso ya mokili. Azali moboti ya liboso ya mokili. Lorsque Nzambe azali dans le microcosme na mukie na ye akomi muntu lokola biso akomaka ancêtre ya liboso ya mokili akomaka tata pe mama ya liboso ya mokili. Voilà bandeko on a rappel na bato bauti kozwa biso sikoyo toyambeli bino nzanza chikera lanye tozosolola mpenza bokoko tozosolola bonzambe tozosolola Kimbango po discussion ekoti mwatolo na makambo yango ekomi Kimbango asali boye akoti boye mbuta chikeva totalaki bavideo oye otamboli na cimetière otamboli na bacimetière olobi fo kokombola bacimetière kopangusa yango kosala eloko wana eza bamisusu babengi yango eza baincantation bamisusu eza oye kozwa kindoki ya po to précise bakombo bie mpo bato baya na ndako bacomprendre oye kozwa kindoki yo okoki koloba nini wana obande kosala eza nini naoyeba na nzembo moko mpona lokumba bankulu mwana beto mongisa ndeloso ya sambe o ya sama o ya sama o ya sama mwana beto mongisa ndeloso benu tala mbuta chikeva benu mona mama chikeva benu sima mama chikeve mwana beto mongisa ndeloso oya samba yaye oya samba oyaye oya samba mama prefina oya samba mwana beto mongisa ndeloso. Bon mbuta question bato batuni eza normal po bato batuni question wana baza bato franc maçonnerie baza mindele ndombe yango batuni bongo cimetière mpa na biso babengango kunda to biziane kunda elingi koloba mokonzi soki ochange baloni kombo wana esali ndako bisika evandi bakonzi baza basepela parce que ezalaki un grand secret mais na l'air diversion toza kolobelango mwa na minimum cimetière nde eza mboka ya solo soki cimetière na bino eza na salite mboka na bino mpe eza na salite tambola bacimetière nyonso ya Congo tala salite eza na kati salite mpe eza na soki profanation eza na cimetière mboka na bino mpe eza na malédiction soki cimetière eza na nzela te bozalaka mpe na nzela te tala ville ya Kinshasa nzela boni bozala mpona kodevelope mboka il faut kodevelope mboka partir ya cimetière cimetière ezali meilleur lieu oyo moto akosala ascension na ye parce que c'est le lieu oyo azali na badivinité ne na banzambe na ye nzambe aza moboti na ye ndenge yo oza nzambe bana na ye yo na mwasi na ye ntango bana na bino bamona bino na ntongo bamoni nzambe oyo asali bango Kimbango aza tata mama yo koza loboka mobali na loboka mwasi
c'est la même chose. Tant que yo na bana no bomona ka baboti na yo, bomoni pe banzambe na biso. Ti na nzambo ali biso. Alors bakoko na biso, ba ebe ko sala cimetière pour être basala toujours en relation, en connexion na ba we o bakei. Bakei na mukila mulimu, mais pour ebe basala bango sika moko. Et d'ailleurs pour mindele basala ngo, il fallait bakoko na so ba prendre na mindele, la on mindele ba battre la cimetière. So qui na ba cimetière mindele za na mwinde za na banzele za na ba veni. Il y a un moment où il faut développer le modèle. Parce que la vie sécure les à la carte cimetière. Les nécropoles, les apôtres. Les apôtres, les nécropoles, les apôtres. Soit il faut un nécropole, la cimetière, en France, au Sécabout. Et la cimetière, il y a un moment où il y a un nécropole. Voiture, il y a un côté de l'équipe à rond-point. Mais la cimetière, il y a un rond-point. Pourquoi il y a la côte de la route de la cimetière? Même la cimetière à Pantin, même la cimetière historique à Rome. Ba même na cimetière à Mo. Alors, bato baza kuna ba yo kango ba fa na poto ba yo so black était nécropole les lots. Cimetière est ce que va nous ba nkulu, le muso comme une couleur comme une zambe. Une couleur c'est quelqu'un qui est fusionné dans Mbangu. C'est quelqu'un qui est ascensionné, muto comme une molimo a la capacité de boussola. À cause du chapeau n'a pas boum ici à moi. Si vous molimo wana pendant qui a qui a vie. Milimo nyonso so muta kufi ya la loi de karma. Eskalaka. Pour la biso li fait les raté l'enfer n'existe pas. Même bango moko basango ba yiki enfer les raté na paradis aux genoux. Le paradis c'est un état d'élévation. L'enfer est ignorance, ni kakatano. Même toi tambola bien te soit kufi afuta karma. La loi du karma, la loi du causé. Expliquez sur la loi du karma et ça les élites. Le foot à karma, monsieur, étant vivant, il y a autre baradage au foot au sang à la foot à Marasé. Le foot à la karma, monsieur, comme il peut, non, il faut que tu aies balai pour payer. Même les chrétiens, la Bible, la bango, la tradition ésotérique, la bango, bien que les chrétiens, les misanga, la catégorie, ignorant la Bible. L'histoire Jean-Baptiste et Élie, cette histoire ésotérique traditionnelle, ésotérique spirituelle, ils ont expliqué l'enseignement à karma. Vous quittez la Bible à que Jean-Baptiste et Élie. Pourquoi Jean-Baptiste va attaquer Moutou? Pour Élie va attaquer Moutou. Alors, tant que Mati Nicolo, la divinité sur l'habité, il faut que au pays ma camoire. Ah oui. Bateau va couper le chrétien tant que Jésus. Il faut payer le karma. Parce que Jésus a salaté. Donc, à couper l'ignorance, il faut foutre un karma dans le soit à Botama, soit à aider Moutouna Moukila Mousouni à comprendre que à l'on a aliénation, on a appris qu'à pouvoir pas foutre un karma. Jésus a Zalati, Jésus a égrégore. Jésus a Zali, les Ali grade initiative de la franc-maçon. La rite écossaise, la 33e degré, Jésus sur terre, Jésus sur terre. Il y a un moment où il y a un grand maître Jésus. Jésus a la connaissance. Jésus a la connaissance. Christ a maîtrisé la connaissance. Jésus-Christ c'est celui qui maîtrise la connaissance. Et Mouton a maîtrisé la connaissance, il est grand maître. La franc-maçonnerie, il faut atteindre le 33e degré. Jésus a la Bible de Lucifer, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Mais oui, chapitre 22, verset 16. Abi, je suis les rejetons de David, étoile brillante du matin. Or, étoile brillante du matin, astre brillant, fils de l'aurore, il y a un monde à la tête, Lucifer, porteur de lumière. Ok. Nous n'attendons pas Bassango. Tu n'as pas la science religieuse pendant une année pas Bassango. Oh, mais ça, moi, je cause autant que ça a Bible, ça a Jésus à s'équater. Baye bien, pas plus que François le bain, pour vous l'en arrêter. Mais nous avons tout une question aux journalistes. Nous avons tout un au lieu de verser mon côté que Jésus, ma frère, ma soeur, ne va pas le cahier. Alors, ce que nous avons, est-ce que ma frère, ma soeur, on a pas beau t'arrêter? Jésus qui n'a pas névété. Jésus qui n'a pas cocoté. Bon, le famille à Jésus, c'est la femme. Famille Jésus dans mon kilo, par ça, une investigation dans la mine, de tout la question, mais il y a famille dans mon zalaga. Dans la même Bible, Pierre, Jésus qui n'a pas dit ça,
nani oyo bokilo ya Pierre c'est que Pierre aki na mwasi aki mpe na bana mais boluka badescende ya Pierre bazali progéniture na ba fo bazala wate na pays nini donc eza bacréa histoire ya Jésus bacréa na famille Piso bango nde basala bakoma babible bamodele wana bapuise makambo wana na enseignement ésotérique ya bakoko na so banguza en Égypte antique après babaloli yango les 12 disciples eza les 12 signes zodiaque baenseigné nde olie baloba verseau baloba lion baloba bélier bango bakomo tiango bapierre bajean ainsi de suite mpona kokodifie mais Jésus azalaki d'abord balobi afallait ça à 3 jours moto akufi vendredi na 15 heures bon akokisa 3 jours une journée à 24 heures c'est lié à l'astrologie une journée à 24 heures bajournée juif ebandaka na 18 heures de 18 heures à 18 heures pokoka 24 heures moto akufi vendredi na 15 heures avant babanda saba na bala po akokisa 3 jours fois lamuka lundi na 15 heures or ye abimi dimanche na 6 heures asali comme une journée à quelques heures est-ce que bobiki et puis encore babi basi baki kotale na tombo po basoko bambome corps à Jésus na baversion mosusu babi kosokola na baversion mosusu babi ambome est-ce que déjà basokola to bamboma ebembo bakunda biso toyebi basokolaka ebembe to bambomaka yango avant bakende kokunda yango mpe mwasi akoki jamais kosokola to koambome ebembe ya tata mokola 33 ans atike bolumbu est-ce que bajuif bakotolere yango bango baa la tradition patriarcale non eza simple roi belge alobaki empêcher les noirs à raisonner il faut croire la foi vient de idée idéal pensée makanisi démocratie eza idéal capitalisme eza idéal eza makanisi est-ce que okosala vie de pensée otika kokanisa sikoyo mais oza makanisi okanisaka makambo oyo oyebi bato oyo omona bisika yo okendaka tu ne peux pas penser ailleurs alors mpo badirige badomino bakodomino la pensée yango mindele bakota christianisme na filme na munduki na islam la même chose après bakotisi yo fille ya Jésus na enfer na paradis na mutu na pensée na yo par la force après comme kofaire vivre yango olotaka baparadis olotaka babiloko wana yango mpo kanisaka yango mais que c'est fait les images bakomi komona yango après bakomi komanipuler baimage wana batieli bino film ya Jésus na musique parce que nous sommes la musique esika baobeta Jésus basete batie musique ya mawa ebetio na motema esala epasi esika Jésus azotemisa bakoka bapesio musique esengo osepeli na Jésus mpe balobi il revient bientôt bato baloba français balobi bientôt oyebi soki oyebisi mwasi yo moko je vais t'épouser bientôt mais mwasi na fois lela poko okufa mpo obali ebete eza nango problème te po andimaki bientôt ebani mikolo yebi bato eboni bazela Jésus balobaki awa enlèvement ekosala d'abord eza triste omona tata moko azozela enlèvement le mot enlevé eza délit na loi na droit pénal moto aye koenleve yo aye kosala mabe babi il vient aussi comme un voleur lokola angité un voleur na ndoko batanga kosani koyiba nana ngo kosepela vine bayibe biloko donc azoya mpono na ndenge ya mabe enleve yo po viole yo aboma yo apres oyema nazozela enlèvement na kokende na lola mais faut ça moto liboma faut être un fou mpo ndima makambo ya lokuta ya lokwa dessin animé atente au Congo ndeko Chekeva toke nano tozonga sikoyo na kimbango polémique ebotama mwa makasi na foto oyo olakisi heureusement yo oza na de foto na kosimba awa olobi kimbango azali ya jeune na nsima olobi oyo akomi mokolo me biso toyokaka ke oyo ezali nepete lompata okozali kobeta lisolo na mama nato azavu na boma naki na famille ya mama kinzembo
nous comme maman Dinzeni nagi na na kanya on kana le bango le ils ont écouté au moins qui me va me dire ça na lingana na koloba te mais je vais essayer à koloba na koloba avec douleur ngana mona ki mbango nde na mona na mona ki mbango nde na mona nde na mona bato bali kana papa so na moni loko na mona yo te na mona la sina podia tele pourquoi j'ai lobby oyo na mona ne longi oyo na mona ne longi jeune et longi jeune na mona mbala moko mais ne longi na mona ta milliers de fois bandage de 14 ans na classe qui mbango pe ça ba réponse et tant on peut savoir réponse na mona loko la yo mais bato a mona été na liputa na ye tout ça na ki mbango ta mona na biso bato ebele baloba mabuta fimolima bamona na bango ye te bamona ye te mais loka bana ba minoko makasi bango oloba nga soki mbanga bimeli nga natambola mabe abetaka nga voilà comme yo sur la dame nga soki mbanga bimeli nga natambola mabe abetaka nga so naza na problème na vie na nga kimbanga bimeli nga problème on esili soko ozotukisa bomoi na nga na olela kimbanga bimeli nga na forme nyonso olingo bimela nga na gagné match wana mais naza nanga na besoin te ya kolobaka namona ngo neti orgueil fatalise mais ce que tokekaka yo komonaka ye c'est que ça va faire aussi soka bimelo yo moto abadoloba ozata otune question eza rare otune question kimbango soka bimelo okomi stupéfait ozokamwa aza mwindu aza mamuntu aza moi soki mbango atelemi awawa ozosentir ke force moko mokonzi moko nano mona te ite paralyse atelemi azolobela yo so pa lingi journée yango yo tune question omona mpe occasion moko otuna ye pa répondre yo okotala mpe na misu boye otala mpe na otala mpe na misu boye eza te lokola page ona kwa otala te misu ega te okotala mpe na misu boye te okotala mpe bone na otala yo mais aza koimpressionne yo aza koimpressionne yo et puis tu es dans la joie ozokamwa mais soki abongisa ngolo tune question okotuna ye mpe sikoyo tokei mais tosola koluba la question wana nalinga na tuna si réellement kimbango abota te naza batika mwana te na mokili non répondre à l'émission Missisi non répondre à l'émission Missisi donc kimbango abota na ye te atikali mwana te donc moto nyonso abebengelaka mwana biologique atolobi mwana spirituel te mwana biologique là on comprend les questions tout je te dirais que kimbango abota yo abota biso biologiquement ngeta parce que yo tokanisa kaka kimbango aza mutu aza tata mpe mama abota yo abota mpe nga abota papa na bino comment mwana yoka chike vasimili na chinzambi manyema banda lelo aka mwana biologique akimbala sikoyo ngai na mwana biologique akimbala abotanga na ye moko na bomama na ye avant omonanga awa nazalaka déjà na mokili ya molimo banaissance eza baporte banaissance eza baporte qui nous permet tokotala bamonde nazalaka déjà naza tridimensionnel naza esprit quand je te parle comme ça naza âme naza corps na moment oyo tokosola boye balongo mpe baza baosola nanga yo koyeba te mai mpe ezosola nanga yo koyeba te voilà alors pour te parler nazomona esika ozokoma yo ozolinga famille moko spécifique non kimbangu abota tous les noirs yo mone na ignorance na yo yango omona bapapa diange na bapapa wana nyonso église kimarisi te osaka na esprit na yo po bango batimbelaki yango bakumbeli mpe masolo na ndenge na bango ngai naye kotimbela yango ke nga mpe nazali ayant droit le fils biologique ya kimbangu
yango mpe na bénéficier yo mpe fo timbela kozala kidiba te koza kimbangu komona famille nani Mwinga. Kimbangu Mwinga naza Kimbangu Chikeva Simbilila Chinzami Manyema biso tout donc dans opekisa moto te ki moto ako privé Kimbangu aza te Kimbangu aza ya famille moko boyete spécifique Kimbangu aza moto tout yo soko timbela na yo occasion de sauter nos premiers donc papa dernier na basokaka en premier na parce que on a sauté na ngai pe na comprendre ya on a comment bien la vie na nga pona je ne papa na nga de mukolo moki na tala je le 6 l'émission na info 16 oh c'est très bien info 16 1 plus 7 égale à 7 info sans boîte comme ça info sans boîte qui est chiffre ya musala isala ko fumpe bakunda qui est sans boîte samedi nazolo babo bana leso boye bakati Mbuta Chikeva Simbilila Chinzami Manyema azali fils biologique ya Fumunzambi eto Kimbangu Kimbangu abotanga de banda kalavana zala na mwana voilà na mwana na même titre que papa Diangeli on a même titre que papa qui sommeté na même titre papa qui angani na même titre batonyo so ba revendiquer ngo yo pe luko revendiquer ngo sur une mission voilà sinon t'es héritage à famille et voilà sikoyo makambo yo omoni pona kala kolobela Kimbangu zara na soni na bité to bien mo biso so ta kola kolobela Kimbangu zara na soni mais ces derniers temps et comme bien normal donc comme bien normal to ça la débat même bible pour kolobela bible qui zobanga muke lo pena to comment ça la débat pena clair voilà formule moko balobi ke code moko ebimi ezali code ya molimo code yango kombo nango ngumba mbangu mbangu ngumba est-ce que vous expliquer biso bonzambe ezalaka pe na code ngoloba oui code ezalaka mais code eza mayele bapesa mposa likamati ta baza tsola mafufu eza code o balobala eza code d'abord eza mbangu mbangu c'est quoi tant ozoba mbangu c'est courir aucun mbangu c'est quoi faut énergie hein il faut rapidité il faut de l'énergie la lumière est énergie tout est énergie donc rapidité cause à l'énergie il faut se multiplier force là donc la mathématique la chimie la création nazo comme ce que soko baloni mbango sali ngumba ozoka nini soni bozoka ngomba la montagne c'est quoi la montagne c'est un cimetière on peut par exemple pour aux chrétiens comment on le voit dans la chrétien bon excusez-moi pour la chrétien ok ici quand nous sommes dans la tradition nous sommes dans la chrétienne peu importe ici quand nous sommes dans la divinité ça ngomba ngomba c'est un temple kilombo ngomba pe symbolise un cimetière au cimetière est-ce que va dire banco on nzambe a mokili nyonso aza mpe nkulu ntango bazoloba ngumba mbangu ezaka koprononce te ezali formule faut maîtriser na kati te nakopesa ngo bongo te yo mona na bato basala baframasoki babetala non nkisi elingoloba bongo te nkisi engoloba initie yango mukishi babaluba molimo yango péri chez cet en Égypte antique yango binosi Christos Christ tiens eloko nyonso bapesa yango bongo to on peut pas vulgariser ce que yo peut-être dans la bitumana bamindele po ani Joe Biden akende na cimetière akende na cimetière baprésident américain qui sont les grands francs-maçons après akende na cimetière basoda akola msemili na po de commettre match eza 0-0 sikoyo tobeta bapenalty abi boya obikisa biso parce que 2021 biso photo réuni Israël asali 72 ans d'existence et sili bana basala alingi a renouveler la mondialisation avant seulement makambo ya Covid-19 pour à contrôler le monde Covid-19 19 1 plus 9 est égal à 10 1 plus 0 est égal à 1 le commencement de la biso ya mondialisation tomba na vaccin il y a Covid-19 pour contrôler maintenant 5G 5e génération lettre G
qui signifie le grand architecte de l'univers. Et ça, signe dans la babague à franc-maçonnerie. 5, l'homme parfait qui est Lucifer. Le pentagramme. Le 5e son Chine. Où ils ont un Yehoshua dans la Kabbale. Vous voyez, il y a un truc qui est bitumba. Et biso pétanto, il y a un musami limo ya bakoko na biso. Pour bangonde ba bundela so bitumba to longa. Yokasi na lobi te ke ngana leki ba papa bangunza bazana na mayele non. Chacun a sa mission. Na leki kusute, na leki monacélité, na leki papa menga te, na leki mutumo côté. Moi j'ai ma mission. Na leki be wasambula te. Chacun a sa mission. Nga mission na nga batinda ngai na réconcilier ba kufi na batu ya mokili. Yango bozo mona nga na cimetière, nazo sala salongo pour le biko na biso za na cimetière. Litko constamment to sali batu nyonso bazoya na kombo ya Kimbangu. C'est comme si boyoka tenga za na rando te. Le baba tu vas na rando langa. Na rando la motute. Uti poto. Est-ce que aussi tangi papa tangi ba papa me moi danser. Mais c'est bien. Ça tombe très mal. C'est ça. Utaki batwana nyoso yebi ba. Yoga na ibsa. Ngana badi misala de muza na photo. Na banongo na komona ya 14. Muta formé nga maman na nga chike batuluka Janine. Aza na poto na pese mbote maman merci ningo formanga. Muta forma maman na nga na mone papa ku kakila ba ingisa. Muta forma papa ku kakila papa fini de Manuel. Muta forma papa fini de Manuel papa qui est c'est David. Papa Nsango Pamba tina mbumba na descendant mbumba na maniki nous à l'âge de 14 ans. L'enfant na ba papa ba chaka David. Ou a sali Miss Coco a formé ba mouze belé. Doza wana biso wana biso. Na bandango awawa. Je fis le petit parmi ba grand ngouza. Na ba lukuta kano ba pesa nga respect na bana ba tata mikolo. Maman na ngai azali linde nguza o ba papa ba chaka longwe pa na ye na njila ya koluke awa atune conseil o ba chaka David amona Kimbangu ba formé na mbumba ai parmi ba relégué. Maman na ngai za pas n'importe quel nguza na bibi na kola mwana semité ya nkusu pété ya mutu moko te mais est-ce qu'il y a des autres yoka zo koma na za nguza na za na mission ba pesinga mais pas mwana semité ba ko yotala. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.